Johan Ikote Tati Tigana Aussi Assassa Papi Okito Docteur Simba Luzaya Diona Luanda Charlie Doudou Kibinda Dede Bakou Bishuka Bamba Mike Makema Idesheni Kabeya Shisekanu Jessica Solomon Mifi Abia Kutche Miel Raf Nginu Le pétrolier Laurent Sokoko Docteur Jeff Jadi, les détas don des dieux. Otapoli mingi, opebisi bambongo mingi, okebanzela mingi, mais conseil na kopesa o mama. En tout cas na centre ya papa Afonso landa traitement na yo tina suka ba mama kokata Yaka na centre tradition na yo. Yango na lubini yo. Yuka maladi ya zo saliseko yo. Obesidade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo nazaki na nya munene. Tokangi na hôpital belé, nazaki solution te. Mais de papa Fonso, na suis traitement bien et si les papa Fonso, yende mutasima solo. Izande likambo likasa. Na centre traditionnel, naturel, papa Afonso. 3 ans na libala nanga, soki nazwi mibimangaka. Tant tokutana papa Alphonse, tosangana na mobali nanga, nazwi traitement ndenge longo bani, nazwi zemi. Na 2011 na boti mwana nga yeyo. Mwana nga aza na 3 ans. Centre traditionnel, natural, docteur Afonso. Eko, sokipo bungi, benga na numéro zana, benga de koto la solo, numéro na, yemo comme ta yambaka birote, yemo kwa yambaka. Pouye yebi maladie, malade pe yebi. Losako. Salut la famille. Bandeko. Les noms la dossier on a prometa qui bino je pense batumsu sope bazali bazoye ba na prometa qui na ko sal élément moko sur la colonisation et puis de deux et kozala sur oyoto kobenga l'esclavagisme. Tout ça ezali ba problème oyo ba indo ba africain ndenge ba lobaka pour kala peneza ki afrikité et a Congo ba pesa lobi lobi na Chine ba bital bosozo avec ba noir en Amérique avant ba mérindien ba utana Asie ba noir ba za revanda pour ba découvrir ba pyramide des alina ba Guatemala na ba sasa ba côté belé en Amérique latine et kokaina o en Égypte. Et puis en Alabama, pyramide moko ezali eza na construction ka neti o ezara en Afrique et que ba kokaka koyeba ndeni basala ngote. C'est pour ça on a attribué ces inventions aux extraterrestres juste parce qu'ils ont compris que c'était les Noirs. Napoléon a bombardé Zolo, il y a pyramide o ya munene en Égypte pour pas le nez aplati et ça mutomwendo n'enge ba falsifier l'histoire et comment le nez a pointu et tout. Donc l'histoire est fabriquée même dans la Bible. Tout ce que l'on dit dans la Bible les arnanga ba histoire de en Afrique tango ba explorateur ba yé et que ba zoa ba histoire ba memango ba tchang ba livre et ils ont falsifié. De là hostilité et à Kokota, à partir, il y a hospitalité, il y a l'homme noir qui est de nature accueillant, muta compassion, muta rovan na bateau, na société. Aroyamba mopaya, akoti kambeto na ye, apesi mopaya alala. Nazali na bami o nazwaka bango bandeko na nga ya famille.
garçon na kuna pesa e kombo longola komo na ya Harrison. Hein? Comme on est Harrison, Acha Harrison. Bon, nom de famille ezalaka Coleman. Tokena na cour a futa $80. To sala patronima alongola kombo na ya esclave comme mindele akoma Harrison Imeka. Tant dans ça combat, bon, je parlais pas des gardes-corps, mais mon frère qui était là pour moi, Alinga qui jamais mouta simba ni un seul de mes cheveux, il était là pour moi. Navai na n'a pas si na bisengo. Na vana na banda coupé zaka chambre salon, yala na salon na kiti. Tant pe komi ba chambre mi balé kaka pour frère na zana nga po na confiance na mingi. Kole kame batamangala omsune même na bakinpo. Ebele ba changer na bango. Na mona peine le rosana bango lisouté, mais ces garçons là en tout cas comme penda autobengaka famille. Et ça on appelle mawa lelo séparation ngana ye. Je pense que j'ai perdu un frère. Et lui, de son côté aussi, c'est le cas de le dire, il a perdu un frère. Lelo, j'étais contraint, nesiko yonda kunanga kala na zokango negezalaka ko sombiango, na yakitina bimisa epo facture moko e futa marate, a futa kangate, bakatina courant tout et tout. Na filma kiwana na minute oyo écoutez nga sumbongo basala ko remodeler yango no laksa nde ba travaux sala misami na filmer ene na bimisi biloko na bango na porche na benga bango ba ya bozwa baza 2 semaines pour tokenda ki na l'état toke na cour juge a décidé ki bango ba bima écoutez nga avocat wana $1500. Donc j'ai dépensé encore de plus que foutasu na kwango nga mo pona continuer na mortgage nanga. Donc en tubakinga makasi parce que lui il voyait quoi? Il voyait le droit. Il pensait que devenir mon frère, il a un droit. Ce qui m'appartient lui appartient aussi. Non, c'est pas ça. Même la mise sur l'état et lamba nanga ezayanga ezaya frère nanga te. Ndaku nanga ezaya frère nanga te. Mutuka ou tous les biens autozana na mokili ezaya mutu moko. So na chekombo na yo te ki ndako ezape ya yo. Ou songa zate yo mtozali retien nango ezayanga ezaya yo te. Donc, n'a pas remarqué. Et puis, on a sali parallèle moko entre biso bakinois na ba noirs américains. Qu'est-ce qu'il y a? Noirs américains ont souffert mingi à un pays nae. Azali au bon mot ben en anglais lazy, paresseux en français, goy na lingala. Alingi musalate, azali rêveur, alingi l'argent vite et puis souke la ba on ba boloko ya ba nebele. Nandeko yo nasagi tout me maime nanzela musala tout et tout mais ego souka que nyamazamba to bimisi ekuna aye na mboka ba instinct na ye sauvage et aussi la raté. Parce que l'homme agit par le réflexe et l'animal agit par instinct. C'est là où il y a la différence. Quoique Azali peut être neti biso, Azana ba organe, Azana ba cellule, hein? C'est là où on peut mettre l'homme et l'animal. Parce que nous sommes aussi des animaux, mais des animaux sophistiqués. Ceux-là, les animaux, au peut-être bien ba bête, bango bazande na parole te, biso zana parole et puis toi na conscience. Mais bon, on peut baser na âme, tout comme banzete pesa na âme. Ça viendra dans le livre nanga oyo. Ezobi makalate, bon, il fallait pas publier, mais moi j'ai choisi na ça la self publication. Nga moko na ça lango parce que nga linga kezala multilingue, ils ont ba langue ébélée. Bon, bato ba nga bimsango il fallait zaka en anglais, j'ai pas aimé. Bon, na kosa lango nga moko mais distribution kozala. On a chinois, na français,
bima d'abord en anglais et puis ba maison oyowana et ça la multilingue et ça ça la traduction dans le cas partenaire. C'est un livre vraiment très bien. Na uti ko illustré bino elo au moins kati wana nzete mutu na nyama toza ndenge mo poto respira parce que toza na ba cellule. Bon, je parle pas de ça. Ces dossiers-là, c'est dans le registre de changement climatique, hein, la nature. Mais naiko beton moi muke wana. Nana maana motema frère nanga oyo combattant ayaka nanga na marche. Soko yinda auto kende moi yo maboy yende lieutenant nanga. Mais l'autre kabwani pona nini parce que lui pensait na koki akoyo ça la 6 mois au foot n'était ngaka na foot parce que il est devenu mon frère. C'est de là que j'ai considéré que biso ba kinois mentalité na biso na ba noir américain et kokani. Tout converge sur le système. L'esclavagisme qui a eu lieu avant, Oyoka Bob Malay Ayemba Lobby emancipate from your slavery mentality. Émancipez-vous de votre mentalité d'esclave. Comme sous sorti koloba wa nalandaki na bosa l'énoncé na yeme Thomas Sankara Loba, il faut décoloniser les mentalités. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuti. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Problème tout ça dans le Congo, na ville capitale Kinshasa, si quand on a na botama yango wana mais biso tanto ke internat. Aussi c'est école primaire aucun internat, après aussi ça va humanité poto. Donc mentalité c'est un peu différent parce que dans l'internat to kutana bana ndenge bana lemba, bana banda, bana binza, bana par-ci par-là sikoyo to comment vivre pendant kin dans son ensemble. Donc biso ba kinois kuna l'intérieur toi qui bloque toujours va dans l'internat et si comme to lia que si kamoko on est très frères, frangins d'équipage, bamasua et au sala ba mentalité mususu ya kinois oyo que so oza mwana yolo oza na bandenge na mais kuna l'internat oko changer muke oko mana un peu du matongé, un peu de binza, un peu de limité, un peu de lingwala parce que to koma figé to sanga na bana ya bakote mususu. Ça c'était un plus déjà comme ça na baninga ningwa et puis poto lisusu bana bandal bazali bana ya kauka bazali bana kalamu bana yolo basoni na tangite bakomi na tangite bana monga fula bana ngiringiri bana njili bana kingasani. Donc le quinois là ezate quinois ou avant na kin azara na matonge, lui c'est simplement matonge. Oya zape na banda, lui c'est simplement bandalungwa. Azali na mélange biso za na ngote to mixaka na bande comme soso na poto. Et encore biso soto ye na poto wa bomwana to ume pe na États-Unis wa ozo mix na ba espagnol ba latino ba tu Amérique latine ba mindele ya ki américain au mélange na ba nord-américain ba mélange wa so ça là. Claude Meka zo ba no lingala mais soki o vai na yo moi tam soso azama kamune mona yote. Bande ko belé tam so na balaba ou na musala kamwa tant na loba lingala. So na loba anglais bakasana ka na botama awa je leur dis que nos affaires te bolo banga azali nord-américain ngaza congolais na botama na kino na botama na yolo. Mabika numéro 6 na yolo sud. Je suis fier de ça. Ngazali moto terre le bao binza ba binza onya ba mboka sika. Eza pona moi complexé
et likamso to epingle lelo ya bat bauta mboka. Bat bauta mboka bayaka na ba rêve na bango alingi nde ba Rwanda bazalaka. Alingo va na njili te, alingo va na ba masina te, alingo va na ba kote ba matete te, ya linga Gombe limité na Binza. Or ba kote auta na ba Rwanda kuna a vivre na ba quartier wana te. C'est tout complet biso tango oya wa webike nanga moko musala papa musala mama na ikampiko. Nena sa video o na uti musala. Na uti musala kedi nazaki na kedi tango na silisi abina ngato kenda ngabina na besoin muta filmer nga kedi mutazo filmer nga nsima masanga moko ya mundele film moko mundele kati ba ponsango kedi mta derrière caméra yewana mazoka lingala te na bika yozala wana o surveiller o filmer nga na betele mo ngaboko na o filmer ndenge na sali salongo ko bwaka biloko libanda ya mutu azaki un frère ya mwasi na ye achaki wana na ndako ngo bakoma ovanda na ya 2 chambres bato ebele biloko musu kutu esekiti na danse do na scène na poubelle o ndako etikali wana lopi avana longola on a filmé à la Sabina ezamawa ce que tu mérites est à toi, si tu ne mérites pas n'est pas à toi. Ndako ya ndeko no eza ndako na yo te eza ya ye. Donc naza pe na mawa ko perdre mutu kwa kaza noir américain na koma ki frère nanga nana mawa ko perdre mais batinde lingai vidéo moko ya on a profité pe na sa nango émission o na sala devant bino inosbi na bamboka na kati ya bwatu ba rebobineye balobi inosbi okomi kofinga bato tala place yo uta. Mais si vous inosbi soka bien ta place ya uta na place ya komi bino place bozala ki na place bozali lelo na leki entre bino. Pour citer encore batutu ba régner na kini wana nyoso lelo ezala onka ba uta ba mboka. Ndenge pe biso ba congolais ba africains tous les États-Unis toujours régner les États-Unis ko leka ba ngo ba botama ba nyoso te mais ebele na vivre pena bien ko leka ba mindele belé ba noir américain pe belé na vivre pena bien ko leka bango katia zaona na oloba wana mais ayo kalinga la te avant que na oloba no Claude ngam na filma ki est-ce que vous attendez à $30 te na okabele ko $50 avant que nda no kabele $50. Tout ça a relaxement que biso ba congolais ba na mbongo pas ali fi atanga université tant batanga prof a Congo boyeboy bazo biso na kilo puis to laxa ba en ordinateur o mboka na biso ma bébé ezali to aka na ba pasité binope ghetto ezali mais azawa na zo zela bi que soto sisi ko ça vidéo na olomba quelque chose mais nga c'est que le service enseigné kaka filmer nga bore bobine inosbi na kati ya bwato na mboka esika ya uta po sala nini na landaki eloko mo ekolaki encre po maître Gims andimi ko sa featuring na inosbi dajum tayebisaki mais na saki vidéo mo na interpellaki Gims bwaka pe liso côté bandeko na yo ba featuring et comme elaki toi qui na New York wana beta na terminal fa. Après le prix à payer, on a sali émission dans Nolita. Bon, on a payé Nolita, mon père, ça qui a tout filmé qui n'a rien. Donc, il y a les chances, il y a Moutou. N'est-ce pas ça, poni inosbi, et ça les chances, il y a inosbi. Mais là, il y a pour nanani, il n'y a pas ça dans calcul, il y a azali pe kinoa. Moi, et papa n'a plutôt que musicien. Au père conseil à cahier. Maintenant, on a le baboué à Rotala. Ah, on a fait conseil. Ah. Bana yolo yemwa zolo belango Dallas. Mais si ko kamata inosbi na kati ya bwatu so ba ke le pêche so ba ke kosani na yebite botiango obi bo rebobiner le lope komi koloba lope komi ko finga bato. Botande na lati manze café wara. Hein? Sénégalais ou wara auti mboka na bango aya otema na coin soka za sapé ala tarabu ya on alati bonatina manze café azolu la baser na bino balabala mais moya so na bango ezati
aza kolia nzete atemi na coin donc mutu mona nubo bozo sekaya uti mboka. Viens dans le bible, oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 ti lelo na 2019 koli yango ya te oyebi ke eza la même passe agence eza moko on a déjà mon njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tindi diko li 10 ans c'est commis et puis les gens li commenter mbala moko papa ni za kule liseo donc c'est moi c'est magasin JB service eza kaka on est ça oh mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville eza na kati ya Brazza pona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain mokuza wana ya football modité maman dit ayenzila moko na biloko maman dit oui naenzila mona biloko tokoma ilobi toza a pona bino tosa musala pona bino anja mundelité mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazoluba keleka papa foideleo umida igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba chez Hugues la coiffe Icotey papa na Kerwan éternel Kenaya au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Icotey. 01 41 55 0000 Ntaba Icotey. Trois mois et belé abandi ko sepa ndeko na emo quelque part na magasin moko 6 mois yo na fungoli pe business na ye ou boutique na ye to mona ona boutique to na makina na matonge boutique Adama msona ville Adam et Eve yaki matonge na ville et ko mete ba ser na bino a quartier ba commencer mulongo na lupango ba wara baza ko futela bakomiko le kabango moko mais tamba yaka ba ser na biso na quartier balinga même ko sona bango te baza salité ba utiko ya kino lo kwa zaka na ekaka yuma parce que yanke mutaboma eza yuma mutaboma yanke villageois au bofinga inosbi donc yuma yo kino ande yanke me yeba ngoke yuma mutaboma yanke ba misi nyoso ba renyana kino wana loba génération mikolo ekomi ba Fali ba Robino ba Déplique ba Héritier ba Bill Clinton pour pas citer tout le monde, excusez ma mémoire hein, c'est pas mon cœur quitte à ne pas s'en prendre dans mon cœur si je cite pas votre nom et basé belé hein mais ba oh ba si makambo ba besi makambo mbalwe ko malelo baza ba uta papa mbakutu ayaka na 2 ans azakaki alika muta Kofi Olomide baza ba kino me mama mi bakenda kisanga na kebota ekuna après bazongi na ebite so obenge mouta ou pas mais azongi neka bébé avant la ine kisanga nité abota maki accidentellement na kisanga ni me baza kino po bana nyoso na famille babota na baona kin moi liboso ya Johnny abota na kin tina chiri na kin ye na voyage mami bakena na papa gwepa na kisanga ni ake obota ekuna. Bah, je pense pas mutani no bobenga mbokate pour bon. Abota miyaka lokwa mona ba epoto, ba botier, ba umete ba zongi na ye. Bon, le ba na bota ma Liège. Mais Liège ango ayebi ango pena pété. Bon, na binenga olo ba ngote mais ba o ba zo renier wana ba simbi makambo ba kangi makambo. C'est ça des baouta politique. Mbali bosoto zwa Kinois akoma président. Les a Félix Mobutu
villageois. Kasavo Bukutu, villageois. Lumumba, villageois. Bolikango, villageois. Bango tout va villageois. Mais tout comme moi que villageois on a soit comme nakin, yem ta ko réussir, mais kinois zoko ka ko réussir ti. Pourquoi? Kinois rêve. Au rêve poto est sa facilité. Dans mon ébélé va comment on est là, lobi alinga zonga nae. Poto est sa facilité. Au katapongi na 4h du matin là olia okende. So les amuta milangwa. Au mela ki lobi rêve zo sonné au tindi kango olali na yo. Courage ya koloba lobate, courage ya poto ezali ya nzoto na ya molimo. Ola mukape na tongo ebika lera okende na bonsa casse-croûte na kende. Na msape ozala courage. Kinois azandenge moko na noir américain. Pauvreté ya Kinois ezandenge mona pauvreté ya noir américain. On dirait ezali barelika ya colonisation na esclavagisme. Mais colonisation pe ezali Congo mobimbe ezali tina la province. Mais neni mentalité on a mabe ya plus na Kinshasa, c'est ce que l'on comprend pas. Moto utine mboka lobilo ya kinanta ba pour lobi a comme na pe billionnaire ba villa bani. Et ça m'a trop ba kino azura masolo kate parce que côté malakouin ko kipe ba vie abatu biloba loba songi rando ba auto be nga petite mon boye asa osa be mission comme sona ne ma métis boye ba tu ko poignarder na France parce que ba France wana les États-Unis poto ya mboka ya violence biloba loba boloba boko ter ba mission ba rando boso miliona sko ekataki michopo mama onga okufa barando wana eza biloko ya bakini kuna bosa barando na bino bokuta na rapete mais na poto ba ofuta muto zo moi $300 bake basali o mabe so miliona ezwaki place mabe okufi ba mission batinda kayo wana poni ba mo bakende affrontement wana te hein toi qui peut lobela parce que mikolo ezali penda activisme ndé na osa na 2001 2010 2011 na filmé pour mona ngai Kinois congolais na ye penda ke na somba la ku awa na che mindele ba futela américain na chepe ba noir américain ba futela otobe bana ba on eviction na ola sebino papier ndenge na filmaka déjà eza na nini shérif achaki aya pesi ba 5000 ba nyoso ba bima po pesi ba 30 jours ba bima te jour antoye ba commencer des jours de plus shérif a bien s'arrêter na sina pesi bino 30 jours et puis na saki excédent à 7 jours bobimika ate mutoko bimanelo côté bwana 2 semaines bazonga et pas shérif a escorte bango ba benga ngana ya kuna appartement wana et bon bazwa biloko na bango basali yango te donc salon ezaki na keno louer moi ba petit mo ya ba mindele bon $15 de l'heure $15 et ils sont moins d'une heure na fudi bango 5 to bois ki biloko mususu na danser na pour belo mneza ranase et puis oitikalaki na lopango ngukuna na relaxa bien na filmer babiloko pene bwakami wana eza soni ndenge Kinois azomona mikai na Kinshasa mboka na ye mouta ye a dominer ye ndepe komosama biso pe ba uta to uta ba Afrique to ya tozo dominer ba minde ba ko ba locataire ya biso ba Claude Meko ba noir américain abota mais ba comme locataire na biso donc tous ces alignés yena mutu na mona angane noir américain mosi na ina so mona mkomsu na to comme so poto za ba mi azaka mofutela ngate abina yoso ba gaso az africain mais gaso akene université gaso za maele kolekayo je yoso kanza et suka ke ba opesa biso 6 mois to vando fele po eza hiver ke ba gaso aza maele mingi na kendaki na selo conseil na kendo senga conseil avocat ndenga bimiti siko ezolekela ye tokutai na balabala pesinga mbota bi wape ya mayeli yango sombaka ndako yango zaka na masolo makasi nazo ekombo na yo ya congolais mais mwasi kaka mutu ayeko bebisa biso kokotela ye idouja mabe azani africain tokosaka na habité na eba ke yo lekinga na mayele
mais copine na ngana mtako senga Claude Ngabi makambese comme na justice nde babimisi bino papier ona yaza na copie soki bazongeza trespassing batia en ordinateur ta mbila oya kuti bangwa bake boloko donc naza eloko ça te pourquoi makambe comme na l'état yasu voilà papier eviction yango awa na porte na zobeta lisolo oyo na lobaki ya ndako ndenge bebi bokoki kondima te ndeko congolais mouta wuti afrika la porte ndenge eza ya kobukana po bato ndenge nini bato mosusu na Kinshasa ka ngaza américain ta porte eza ya kobukana porte ya chambre ya kobukana chambre totie système ya blende awa po bakotaka na bafenetre basquate biloko mosusu etikali ndambo yango oyo awa nazosala salongo kobwaka nyonso libanda kote ya ngambo ezalaki 2 chambre omona porte ebukana oyo bato ya ndenge nini boyokaka na sango américain fenêtre yango oyo batie blende babiloko na bango mosusu etikali awa donc il faut kobwaka nyonso salongo mpenza donc nde nalia kobwaka nyonso nazomema awa soki nabimi kuna nake na porte nabwaki nake na porte kuna bon bapesi bango 14 jours donc 2 semaines baye na bango kozwa biloko na bango te sikoyo ça devient encombra awa fo koluka kokotisa moto mosusu ya sika ta biloko na bango voilà nabwaki nyonso libanda mare na nga mpe azalaka mamako lopango bamapango ebele c'est comme ça ofuti te biloko bakobwaka libanda tala bato ta bilamba oyo baaméricain boyokaka kaka na sango oyo américain tala oyo soki ni oyo soki ni oyo soki tala soki sous-vêtement ya basi soki tala oyo soki ya mobali soki ndenge nini eza mawa boyokaka kaka sango États-Unis yango mpe biso topikaka makasi awa po tovivre bien tala basoutien yango oyo soutien gorge soki soutien mona mwasi ya boye ya mundele mobali noir américain tala salite mabe tala abwaki biloko libanda basaki soki ya mwasi oyo soki ni soki pantalon soki chemise tala saki ya mwasi yango oyo soki eloko nini eza na kati soki baparfum o soki banini o oyo eza so foti na nga te oyo eza so foti na nga te bamikoto yango oyo mais bon l'enfant congolais brave qu'il est voilà a gagné procès bomoni papier na porte kuna so bamatela soki nayebi te picho akoma soki nayebi te soki fu soki ta donc voilà toinséré pour vous dire que bakuyakuya bato bautaka libanda bayaka na vision et puis bavivaka bien na bisika bayaka ke bakolo mboka. C'était pour vous illustrer. Claude Meka awa toi aux États-Unis na na kondo na nga somba donc na ça on a reconnu ko bwaka biloko libanda. Enos Docteur Jeff Njadi, les Teta, don de Dieu. Bongo te Willie, bongo te tokaye,
majoli na lelie Willia etoka nasengi pardon kosala bongo te bana Congo bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner Bosomba Décodeur wana mbangu pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV na bandeli CPLA TV Décodeur à CPLA TV ba chaîne tout ya Kinshasa ba chaîne tout ya Congo ba chaîne belé bouquet na ipo tout sur les nyonso ba clip tant aux autres mabozo tant donc ba information nyonso ya mboka ya politique ya culture ya sport ya santé ya nyonso donc voilà idéologie za CPLA TV. Awa suite effet ya maladi nyonso yoka mwali solo awa papa Alphonse solution ezali ngai mama na bino nazalaki na pasi na bana olala pongi te bensomni l'air nyonso hémorroïde ebimisa bapota mpenza ti na liboso ya biso basi na boyokelango soni te po eza maladi elieki ngai na kati ebimi ti na libanda ti na mosopo ya biso basi kolala pongi te mokosa koswa mais 3 jours kaka nazwi bidon kaka moko na melaki ya papa Alphonse wana bakiti ya bokoko nazwi déjà solution nakomi kolala pongi nakomi kolia bien nausée esili koswa mpe esili mbala moko donc solution ezali soki moto azokosa bino bakokokosama te yaka soki oza na pasi ya maladi lokola ngai nazalaki yaka okozwa solution okobika oyo eza ndeko na nga mwasi toye na ye awa po oyo eza atake ya thrombose totamboli deja mwa mingi ake babisika mosusu azwi mpena lobiko te yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu bon nakomisi nzambe nga nazwa maladi ya mokusa nazwa maladi ya mokusa ekokisisa inane na 7 mois nazotambola natemoli luwanda mobimba bana bebisi mbongo na mimba za Congo eloko moko te nazongi lisu luwanda sekokozonga nazongi luwanda naye okutana na papa Alphonse bakitanga batraitement yango traitement oyo napesi eza kopesa ngai yango ekolesinga yango nakomisinza mpoza nzambe kanisa papa Alphonse kani epesa maringuya okoneka makiyena ebakisama na likolo. Centre traditionnel naturel Dr Alfonso 100% naturel. E o segredo das folhas